apparence à mutu ekosote mutu mususu omone lokola ndumba omone lokola loyenge omone lokola zaka compliqué njoka non aza ndumba te aza pe loyenge te eza ndenge yokanisaka yaza bato misusu yokanisela bamabe baza na mabe wana te surtout la plupart bato yo mona ndeti ba ndenge moko boye so yelandele opusani pembe na eta mso aza bongo te ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Bon, Nicolas, nous avons la salle, nous avons la douche, nous avons la nuit surtout. Congélateur. Réchaud. Cuisine, sur appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine, dessous. Cuisine, nous avons l'espace à monnaie. Nous avons un congélateur, nous avons un frigo, nous avons un micro-ondes, nous avons un cafetière, nous avons un nyonso. Donc, le nyonso, nous avons un café à cuisine et nous avons Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.